Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Baby la donja mwasi nzambe. Baby la donja mwasi kitoko pas possible. Mukuse na biso ya tolo. Mutetela moko ya tongo makasi. Batetela boza awa. Ya bino yeyo mutetela moko ya kitoko. Mutetela moko ya ba charisme pas possible. Mutetela moko ya mayele moko. Moi je suis à Mayele, Somo. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino yemoko baby la donja Nathalie la donja ba mosusu ba yeba kombo baby te ba mosusu ba loba to benga ka kaka Nathalie me yemoko alingaka mingi to benga kaka baby la donja yango na memeli bino baby la donja makambo eza ya koinda makambo eza ya somwa wa bandeko kandenge boyebi avant to kota na mwa makambo na biso ya lelo na osenga nanu na batu o nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ba toli, chaîne ba conseil, chaîne ya ba analyse na ba information et pourquoi pas chaîne ya ba nzambe. Na osenga na bino bo s'abonner massivement. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir le nouveauté de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et kusala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko ya lelo eza ya somo. Ya lelo eza ya somo bino moko deja bomoni wana eza baby la donja ye moko mama na bango. Notre star de Lix. Ye penza za star moko ya Lix makasi. Tomemeli bino baby la donja la famille. Avant to kota kandenge boyebi en tout cas na hosenga na ba lova chou nyonso. Ba o nyonso ba lela lova chou ba lobi biso toza ba 100% lova chou. Bosa la partage. Bandeko bozwa ba kiti. Ozu penza kiti na yo ovandi na système moko ya bien. Tia moi mai pembeni, tia moi jus pembeni, tia moi soki sucré na yo soki rolinga o mela na yo kandenge zalaka moi café na yo to moi ti na yo otie pembeni, tia moi nguba, tia moi biscuit, tia moi popcorn et pourquoi pas ba moi chocolat to ba moi mbala. Ozoliaka, ozomelaka côté mosusu pe ozolandaka Étoiline Inès TV. Et kosala oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko lelo eza ya koinda. Lelo tomemeli bino kandenge boyebi tomemeli bino baby la donja. Baby la donja aza comédienne moko oyo asenkarnaka kitoko. Aza comédienne moko oyo soki akoti na scène en tout cas scène nyonso et comme kopela moto donc vous sentir que non star akoti. Baby la donja aza mwasi moko azalaka mayele penza mingi makasi. Baby la donja okokuta ye na ba makambo neti ya buzoba te okuta ye ke non baby ya la donja yango akotaki ba émission asalaki boete mwasi moko ya charisme makasi. Ebele ya batu balingaka ye pona charisme na ye. Ebele ya batu pe balingaka ye vraiment mingi pona comportement na ye. Kotala vraiment baby la donja aza mwasi oyo penza azwa éducation moko ya kitoko epa ya ba parents na ye. Parce que mbomoni na âge neti ya ba baby la donja boye eza na basi mosusu mitu eza ka likolo. Mwasi penza mutu ezaka likolo amata mabe akita mabe akenda koto yo mabe azonga koto yo mabe.
mais avec Baby Ladonja okuta ye te na ba comportement ya bongo te to okuta ye te na banzela moko boye te aza mwasi moko penza ya ba principe na ba discipline ebele na vie na ye aza mwasi o penza mutu na ye esalaka kitoko wana tolo bango mosusu bandeko c'est comme si to machaka ba moton to salaka ba émission yango ezala bien soki mutu aza na comportement ya bien aza na comportement moko ya malamu biso peto yaka tolo belakango Baby Ladonja vraiment aza mwana aza to mwasi otokoki kobenga keno azwa penza éducation de base ya kitoko epa ya ba parents kokende pe classe ate kozwa pe éducation pe ya kitoko yango bomona kai azalaka na epose na makambo nyonso asalaka azalaka na epose ya kosakana te pose moko pas possible et puis elateli na ye aza mwasi moko alataka na ye décemment Baby Ladonja aza mwasi moko oyo alataka penza décemment alataka na ye kitoko wana tolo bango penza alataka penza kitoko aza neti ke non alata soki biloko ndenge nini te ye penza alataka na kitoko soki eza occasion ya fête ya lobi ke non lelo na olata mukuse en tout cas olata na mukuse mais avec respect soki eza jour au tournage na scène il faut kolataka boy alataka biloko oyo ayebi ke ata soki batu balandinga bazala mibali to bazala basi bazala na bango tantete wana zala bongo mona keno na lata nanga kitoko na lata décemment wana penza eza mwa Baby Ladonja balova chou boza bandeko na betela bino mwa lisolo to fongola mwa parenthèse bandeko na sala ki émission moko ya Baby Ladonja na Luna Mienzi sur affaire Kibombanda bandeko ezala ki kaka éclaircissement ya makambo bandeko eza na ndeko moko façon afinga nga na émission wana batu bakanisaka ke na linga baby te la famille ngana lela Baby Ladonja ngana zalaka lova chou moko pas possible bandeko déjà landa ba émission na nga ya kala na salela penza Baby Ladonja ba comprendre makambo na oloba Baby Ladonja aza mwasi moko vraiment azala na comportement moko ya kitoko aza mwasi moko oyo akoki ko influencer pe mutu mosusu na ba système ya bien na banzela moko ya bien ngana ina Baby Ladonja te na lingaka ye mingi makasi ezana ba makambo mosusu je suis sûr que ebela batu tant balandaka émission na biso en tout cas kotaka na bango mutu ezaka likolo na kotaka mais kotaka penza te olandi penza émission ovandi mutu oyo chroniqueuse oyo azoloba nini ebela batu balandaka te yango na senga na batu soki tosali ba émission en tout cas zo mwa kiti na yo ovandi ozolia kozomelaka pour que okota na ba distraction te wana okomi kolanda ba émission oyoki mutu oyo azoloba nini bo comprendre en tout cas nazwa mafinga ndeko moko alobaki assassinga pas possible yango na yakika ko éclaircir awa ngana lela Baby Ladonja na linga kapenza Baby Ladonja mingi et puis eloko il faut boyeba nazalaka mutu ba parti prité bandeko ta on asalaka ba analyse nanga en tout cas soki na moni ke Baby Ladonja salaki makambo ya mabe na koyebisa bino ke place wana selon analyse nanga na monaki ke asalaki mabe soki pe asali bolamu bomona pe na ye na ba analyse nanga na lobi ke non place wana penza mwana batu asalaki malamu ezala bongo ezate ke non ngana linga Baby Ladonja tete loin de là la famille biso toza ba lova chou tolela Baby Ladonja tolela ye mingi yango bomonaka mosusu tokoya tosali ba biographie mosusu kutunga oyo na yakawa kosalela ye ba publicité ya film na ye ya sika soki mwa film asike koti nga mutu na yaka awa na sali ba publicité na ye encourager surtout batu non tokendo tala film asika Baby Ladonja donc eza mwa bongo pona bandeko na biso oyo vraiment bazomi tuna ba question est-ce que ya solo Étoiline Ines TV alingaka Baby Ladonja en tout cas eza ya solo na lingaka mukuse na biso ya tolo mutetela na biso ya tongo makasi bandeko mwa ma question ebele ya ke batu bakomi kotuna ke ye Baby Ladonja ako voyager quand na poto
poto. Tomoni ba comédienne mosusu bazo voyager kili siko ye ako voyager kana poto. Bandeko en tout cas ba question oyo kandenge boyebi ba numéro na biso ezalaka affiché. Soki bozana mwa mituna bokoki kotindela biso na ba WhatsApp bokoki pe ko benga biso toza awa pona ko lukela bino ba information oyo eza exact. Ba information moko oyo eza vraiment ya solo pe ba information moko ya kitoko. Siko pona ba question ya batu o ba otuna Baby Ladonja ako voyager quand pour poto. Yango toye ko répondre bandeko, toye ko répondre na système na biso kaka ya analyse. Bandeko makambo ya voyage premièrement ezalaka eloko moko ya préparation. Batu mosusu toyebi ke ebele ya batu balingaka bamona bango ke a voyager, akendaki boye azongaki boye. Mais eloko pe mosusu oyo ifo toyeba voyage ezalaka eloko moko ya préparation mingi makasi. Okoki kolamukaka bongo boye na tongo lobiki na voyager te. Ezala bongo te. Donc mutu na mutu ata soki omoni mutu lelo ke non a voyager c'est que eza makambo moko abandaki na ko planifier depuis kala. Pona Baby Ladonja en tout cas bino moko boyebi déjà Baby Ladonja aza mwasi moko en tout cas azalaka na agité te na makambo nyonso asalaka. Omona ta makambo moko ya kitoko oyo batu mosusu il faut vraiment bo sentir bango bo mon agitation pas possible. Mais Baby Ladonja omona azalaka posé, azalaka mwa calme na système moko ya bien. Wana penza Baby Ladonja azala bongo sikoyo ye pona ba ma problème ya voyage pona Baby Ladonja eza eloko te. Wana tolo bango eza te ke no ba moyen aza nango te to batu bakoyamba ye na poto baza te. Baby Ladonja aza mutu oyo aza na population pas possible. Soki lelo alobi ke non na kende Europe bato bakoyamba ye baza ebele kilikili et puis mbongo eza nango. Soki alobi ke non na kende nanga soki États-Unis bato bakoyamba ye baza na bango pona kilikili et puis mbongo eza nango na problème te. Soki alobi ke non na voyage na kende soki wapi place nyonso akodinga akokende na ye sans problème et puis bato bakoyamba ye sans problème. Bo comprendre wana mwa makambo pona ba o bazo tuna makambo wa baby akendaka nango malembe. Baby Ladonja aza mutu te ke non à vivre sur concurrence parce que bato mosusu basali boyenga pe na sala te. Soki baby oyo azalaki na banzela wana peut-être na minute oyo tolingaki toloba makambo mosusu parce que totala nanu na ba relation Baby Ladonja azwi ba opportunité ebele ya kokota toloba nanu makambo libala ba connexion ya mabala moko ya kitoko. Mais vu que azala mwasi moko ya agitation te, azala mwasi moko posé, yango mona ba makambo mosusu asengaka na ye volonté ya Nzambe. Alobi te na oti kokota ka libala boye parce que non mobali aza na bambongo, mobali aza na poto, mobali oyo boye na kona mikotisa kaka te. Yango mona aboyaka na ye. Aboyaka penza ba opportunité mosusu ye soki motema na ye etuti ye te en tout cas akota kango te. Wana penza nde mwa Baby Ladonja pona ba oyo bayebaka te. Donc pona ye en tout cas voyage alobaka ngo ezalaka nango compétition te to ezalaka nango concurrence te. Soki naza na makambo kokendo sala na poto esenginga vraiment que na kindi wana Baby Ladonja na kindi. Mais soki na moni ki naza nanga na makambo kosala na poto te. Vomie na tikala nanga na sala musala nanga kandenge ezalaka. Kandenge ezalaka. Na sali nanga penza musala na yebike musala oyo batu bakotala, batu bakosepela. Batu pe bakoseka. Yango penza ezalaka mwa ba rêve ya Baby Ladonja. Baby Ladonja aza mutu teke oyo baba neti batu mosusu bazalaka na bango azo raisonner na miso. Parce que batu mosusu soki atali mbala moko esprit lié na sala pe na sala te. Baby Ladonja a raisonaka penza na mutu cerveau na ye erozonaka. Donc ya raisonaka te na miso. Kande na lobi batu mosusu ezalaka na miso amoni mutu tela lati robe boy. Robe ifone kendo lukango te. Wana ezalaka Baby Ladonja te. Ezalaka penza Baby Ladonja te ye penza ba makambo ya bongo aboyaka na ye. Ya lobaka que non, je suis une fille unique à mon genre. Na sala kape makambo yanga moko. Yango bomona ta son habillement.
donc asabiyaka na ndenge na ye na ndenge penza na ye omona bato bazodunda na baveste kotoyo veste akende boye ku veste azonga boye veste mais Baby La Donja okuta ye bongo teke non parce que bato nyonso bazolata baveste nga pe na lata te ye azalaka na genre na ye azalaka na style na ye azalaka na façon na ye koraisonner et puis façon na ye wana koraisonner ezalaka façon moko ya kitoko ya kolakisa ke non moto oyo penza aza mature bien que aza mwana moke tolobango Baby La Donja aza mwana moke ane oyo kuta kokisi aza mwana 91 92 92 31 ans cette année bandeko mais makambo o penza Baby La Donja salaka neti mukolo moko boye maturité nde maturité sagesse nde sagesse azala mwasi moko ya sagesse makasi ata par sa façon de répondre façon à répondre aka soki ata babengisi eke na émission akende sala émission omona façon na ya ko répondre donc moi mayele makasi na mutu a répondre aka penza kitoko parce que eza na bato mosusu ata na ba émission to comprenaka omona okanisi ki a mutu sur scène penza a façon à jouer kaza mutu moko ya mayele aza mutu moko boyeboy mais tango peut-être à côté na ba interview moi ba question ba toute façon de répondre tu te dis que non mutu penza mayele zéro na mutu penza zéro aza na mayele te mais avec Baby La Donja ce n'est pas le cas Baby La Donja ezala que non ba inviter quelque part à qui nous répondre bandeko bokomona même sa façon de répondre au taliboye au lobby que non cette femme est mature cette femme est intelligente elle est sage yango na lobaka chaque fois Baby La Donja azalaka na ba qualité moko ya kozala maman aza vraiment na ba qualité moko ebele ya kozala penza mama pe mwasi ya libala Baby La Donja aza mwasi okende soki akoti na ndako ya libala mobali na ye oyo ya kobala ye aosepelaka mingi makasi parce que c'est une femme qui a de la maturité mwasi moko aza na sagesse ya mingi et puis mwasi moko aza mayele mwasi moko na mutu na ye donc eza kaka avancement na avancement et puis akopesa éducation moko ya malamu mpona bana na ye et puis mobali na ye ezalaki yo mobali moni bamibali mosusu peut-être aza na ye orphelin de père to orphelin de mère bamibala bongo soki akutani na mutu neti Baby La Donja en tout cas akoshérir ye na motema nyonso aolinga ye penza na motema nyonso mobali wana akobanda chaque fois ko se sentir que non naza na mutu naza na ba parents nanga naza na mama naza na papa akoti wana penza nde Baby akolakisa ye bolingo eza na ba mabala mosusu omoni mutu akoti surtout ba mabala ba star na biso to landelaka pona kotala problème eza to ya kopanza na ba réseaux sociaux mais ba mabala neti ya ba Baby La Donja ozala mabala oyo ke non akoti en tout cas ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba ozala kutu na ta wana te akokendo landela parce que aza mwasi moko donc aza na kibo mwasi na kati aza na soumission na kati aza na esprit moko ya komikitisa na kati wana ba mwa qualité ya Baby La Donja wana to lobango soki mutu aza bien balobaka vraiment la famille soki mutu aza na ba comportement moko ya bien biso pe photo yaka to lobelaka ye wana penza ba mwa qualité ya kitoko makasi ya Baby La Donja et puis Baby La Donja aza pe mwasi moko azalaka social pona ba o bakanisaka que non Baby La Donja azalaka orgueilleuse to Baby La Donja azalaka na comportement moko makasi wana penza bolongola Baby La Donja Baby La Donja aza mwasi moko azalaka social ye ata soki ozwi numéro na ye pour la première fois obengi ye façon vraiment ayambaka mutu na téléphone okosepela mingi makasi en tout cas jour mosusu nalandaki mwa télé-réalité na ye bandeko surprise oyo basalelaki ye na butu aza na robe de nuit mais soki tomona na ba comédien mosusu na ba comédienne façon ba tombokaki pas possible mais avec Baby La Donja sekaki na ye alobi atayo moko surprise à héros donc façon à ko répondre journaliste na respect nyonso respect penza makasi elakisaki ke no place oyo Baby La Donja auta en tout cas ba pesa ye éducation moko de base ya kitoko ba instruira ki ye penza kitoko malamu
Soki tomoni lelo baby la donja totali ba parents na ye topesi vraiment coup de chapeau na ba parents na ye pona éducation malamu ba pesa ye. Baby la donja zala mwasi moko te oyo kaye na ba bifinga finga oyo kaye na ba kisongi songi ndenge toyoka ka ba comédien na biso mosusu toyoka bango na kisongi songi toyoka na bango makambo ebimi ba audio komi ko bima bima o aloba kiboya kenda kiboy mais baby la donja na âge na ye okukuta ye te okoyoka ke no ba audio yango ebima kite okokuta ye te pe okoyoka ye te wana penzande ezalaka mwa baby la donja bandeko pona ba oyo vraiment balela baby la donja en tout cas na émission na biso ya lelo na osenga bino bosala partage bandeko bo partager vidéo oyo ekende etambola botia ba commentaire na bino bandeko balova chou place nyonso boza ya bino yeyo tomemedi bino lelo baby la donja tolingi tomona ba commentaire na bino tolingi vraiment tomona ba moi j'aime na bino na système moko ya bien wana penza ekolakisa biso ke no bolingaka baby la donja bolela ye fort mukuse moko ya tolo mukuse moko ya kitoko mukuse moko ya taille mukuse moko ya forme baloba kaka soki mutu soki mwana ya mama aza kitoko ifo kolobango baloba kaka mwana na biso ya kimbangu aza na ye mwasi kitoko makasi mwasi moko nzambe mwasi moko asololaka kitoko mwasi moko social pas possible. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance bande kotokomi na suka mosusu ki émission komi na suka lobi Seigneur il fallait ta minute ezala nango ebele na loba nanga mais tokomi na biso na suka choix exact. En tout cas la famille, je vous aime trop, j'ai pris aussi pour vous et pourquoi pas que Dieu vous bénisse abondamment pour na musala o bozo sala boka mataba bisous bye et à la prochaine.